makambo tokomona o tomona yango déjà kala. Donc makambo ya Kabila yango ezongi na tango ya Chilombo. Ezali lokwa tolobaka na lopoto tel père tel fils. Elle va okoma elle a voté baye et pas la biso tokobanda kobeta bango. Na kombo nzambe na 2023 tokobeta bango kobeta ba okima. E Congo ekomi lokola bilelo to benga dongo. C'est que ozoko ko simba ngona fufute. Congo tozoko ko comprendre yango te. Tokotika yo te. Yo lokola obeti oteli ba biso to beti fete. Tokolanda yo. L'heure est arrivée o to benga na yo lokola to benga Kabila. Tokondima ngo ata mukolo moko te. Po biso to ba peuple ko tande to komi couleur. Tande to peuple ni la vivre na kati mboka la ebo. To ba nyama. Merci ndeko tango kotuna ngai liwa ya ndeko oyo aweyi na mboka ya Tanzanie. Ndeko wana aweyi pona problème moko oyo etalisaki bayi ba kongomani banso na niveau ya diaspora pe na niveau ya Kisasa. Ndeko aweyi par rapport ya ba guerre d'esprit ya ndeko Kabila Kaname Hippolyte oyo akenaki na mboka ya Dubai pona tina ko préparer kozwa manduki ya kokotsa na kati ya mboka awa. Tangu asengi na mboka ya Tanzanie, mokonzi ya ekolo ya Tanzania aboyi eya awa na kati ya Congo. Ndo moni basongolo diongo wana koyoka ba Museveni, ba Kagame, bandeko na biso ba Sassou Nguesso, nde basali rébellion, oto bengi rébellion intellectuelle pour que ba éliminer mokonzi wana. Lelo aweyi plan na bango mission accompli pona tina ete bakotisa manduki wana na mboka ya Tanganyika pa ya Zoe o alinde leki ya Kabila Hippolyte Kaname bakotisa yango pour que ya koboma ba Kongomani awa. Ndo moni plan yango wana nde tokobeta masolo ya Tanzania kasi biso tokoyesa peuple Tanzania boye tokolela na bango elongo parce que du bango et tu peux biso na RDC lobi pe ko jwa biso et ko jwa pe bango tokozala toujours ba famille ya bolingo ya nation africaine. Ndeko na ngai point fort na ngai ezali boye na bayina ba Kongomani na ko banda bayi ba Kongomani ya biso awa na mabele kitana ba koko bayi oyo bajwami na est bayi oyo bajwami na ba province ya ndenge na kati kitani mboka Congo na pesi bango longonia pe na kopesa bango rapport de force pe message tumba baya to sangana bisika bali babunda na biso elongo babunda na tata mokonzi ekolo Martin Fayulu elongo pe bayi oyo bazali na diaspora na pesi bango longonia ba diaspora bozala toujours uni bon mobiliser kasi en plus bo sunga pe biso sur tous les moyens financiers matériels et complètement ya conseil et kozala malin parce que le 27 déjà awa biso to ali na combat le 27 to ko accompagner tata mokonzi ekolo na triomphal rendez-vous na population congolaise na triomphal ba diaspora ba o bali na bandeko na bango ana Kisasa ba benga bango ba mobiliser population pour que bakende na keye da tata mokonzi ekolo et kozala kafu na bango bisika ba jomi tozala na bango bloc bayeba ke mobilisation ba résistant ba ko bunda awa esengaka mai fweza la pour que bunda esengaka transport pour que résistant akende na place otokokende tala biso changu to ali bosika na pesi yango mbote na pesi bango longo na ba mama nyonso ya ngai ba papa wana nyonso ba diaspora ba jeune nyonso basunga biso pour que tokende lava. Oui mwana mboka omoni to bandi déjà ko sala ba activité ko s'organiser en terme d'activité ko luka ndenge nini ko bimisa bandeko na biso wana bakoti na boloko makambo to komo mona o to mona yango déjà kala. Donc makambo ya Kabila yango ezongi na tango ya Chilombo ezali lokwa to lobaka na lopoto tel père tel fils na ndenge wana to comprendre ka lefo bazoluka lelo
Kalev babika kananga batnaner bakalev pe achilombo bakomi bakamati bandeko na biso auti poto awa bana kilezamba wa mingi ndeko Koko Jina na ndeko Koko l'invisible bakangi bango bana mboka bauti poto baye koluka basala bakamisala na bango bakosala ba activité na bango kotala ba famille na bango baza na liberté ndenge constitution lobi baza na liberté ya kotambola esika en terme ba congolais tozo comprendre te bakomi kotika ba libanais bazo tika ba indien ba circuler le kandi ya république mobimba librement sans okanga bango mais bana mboka bakolo mboka batama na mboka bakangi bango kena aner soki bokangi bango ndeko soki bokangi bana mboka boya na bango na zuzi oyo aza compétent botie likambo na mesa nde biso toyebi ke asalaki nini abomaki moto to asalaki nini monde entier comprendre mais bozwi bokangi bango bobombi bango esika bazali toyebi te ekomi enlèvement ekomi séquestration donc ezali mabe na makambo etali activité nde tozoprévoir ndeko tozosala activité à grande envergure topesi bango déjà 48 heures soki batiki ndeko Koko Jina te batiki ndeko Koko l'invisible te biso base oyo ngai na komobiliser base oyo nyonso po biso banga eloko te tokotambola na nzela po toréclamer liberté ya droit de l'homme to de réclamer libération na bango. Message na pour les 27 makambo koloba pona makambo etali meeting ya le 27 wana ezali bombe kano tokolakisa bango 62% oyo toganaki bango na élection ekomona nde mokolo wana ya dimanche ya samedi le 27 ezali mokolo oyo tokodémontrer force na biso na monde entier yango nasengi na bandeko na biso nyonso to biso tozali se préparer en conséquence mobilisation eza au zénith toza likolo tozomobilize makasi alors bakolongola bato awa komemba bango ntina nzela ya triomphale ekokute biso mbongo oyebi ke mboka ekoma na pasi Kabila atiki bobola Chilombo ya accentuer suki bobola wana toyebi malamu alors tokosenga lisungi na moto nyonso motema malamu esika nyonso ozwami oyo azwami libanda ya mboka numéro moko tupe na kati ya mboka numéro eza se moko plus 243 81 59 28 392 plus 243 81 59 28 392 na wana nde ukamati résistance ya changu ya bino ndeko Hervé Matata nga vraiment regret na nga liboso ezali pona ba confession religieux regret na nga eza yangwana ba confession religieux soki ba mona lelo bato bakenda na ba église eza biso ba peuple oyo tokenda na église à part peuple eza na mutu mususu te oyo abakisama akenda na église eza biso peuple en termes de mots c'est la population mais tozomona ba confession religieux banda 2006 si nde tokomi na 2021 boye ba confession religieux baza exemplaire te na mboka na biso tomoni na 2006 élection ya malumalu tomoni ba désastre koma na Congo 2011 avec kisa Ngoli Mulunda tomoni ba désastre lelo boye nananga toye komona mama na scénario okutu lelo boye Congo ekomi lokola bilelo tobenga dongo seke ozokoka kosimba ngo na fufu te Congo tozokoka comprendre yango te sur tous les domaines le Congo est paralysé sur tous les domaines le Congo est agenouillé tozomona te eloko nini tokoka koloba na Congo etake mboka oyo bakoko na biso batikela biso tozomona eloko wana te mais lelo boye tozwi moi à moitié confiance na biso topesi lisu ba confession religieux mais tozomona lire bango bazomemela biso bakomomema biso alire moi ya mabe biso ba réforme na bango wana bazoloba kokende nango na parlement biso tozoboya yango puisque parlement wana Chilombo ye moko alobake élection eleka d'une manière chaotique ce qui élection eleka d'une manière chaotique c'est biso peuple toza na confiance à parlement wana te jamais ba réforme oyo ekoleka na nzela ya parlement eloko wana tokondima ngo te tokondima baboma biso ne ba message po tobike ya continuité ya tuerie ola na ngande ko journaliste tozoyeba beke oyo eza continuité ya tuerie nyonso bazosala oyo baluka bakaleve mouton oyo basala boye
biloko yango bakalève muto anosala biloko pe komi lelo mais biso tokobima po bango bayeba ke tozala kodeteste biloko bango bazosala tozolinga élection mobo ezala crédible transparent pe apaisé tokolinga eloko moya buzoba te oyo bango babandi oyo bavote na bango muto akotika kandidati na ye non d'abord c'est les réformes oyo nde koprécédé na nsima nde nomination ou bien voter président ya coup ya CENI mais makambo ba réforme na bango ya ba réforme au sein ya parlement to boy po parlement wana awa dernièrement pour na union sacrée kilo mauto corrompre ba parlementaire nino aye na barabara apesi biso vrai verdict azate mais erba okoma na era voter baye et pas na biso toko banda ko beta bango na komo nzambe na 2023 toko beta bango ko beta ba okima po bazokende na parlement kilo malo corrompre bango mbongo ya ko corrompre ba député ezomonana mais ya kolia population ezomonana te lelo yo boloba ke ozwa ba réforme okende nango na parlement na parlement nini comment parlement wana komo nango nini vrai parlement ezane biso peuple congolais biso bato eza na article 5 ya constitution oyo elobi ke peuple mutu akopesa mutu nyonso mandat e toza mpe na droit ya kokweyisa bango na article 64 ya constitution toa na droit ya komanipule likolo na bango ndeko mpo nazala kimilare de parole te namoni boye ke makambo ya katolike protestant babiloko na bango wana baconfession religieux bazolinga basala na bambongo na bango bale toyebi te biso biloko wana tokokota yango te tokondima ngo ata mokolo moko te po biso to ba peuple ko tande to komi couleur tande to peuple ni na vivre na kati ya mboka na yebo to ba nyama Chilombo lelo bana komi na pouvoir mbongo ayibi combien ça za pour na peuple te comme yo zolo baké to za l'état de droit quel état de droit que vous prononcez c'est malheureux maintenant tozotala yozokekanga ozongisi baprison ya aner oyo Kabila aza kokangane batu amasakre batu na baprison wana babeli bakosoroko mena yo obomanaki na sikoyo yo komona na okangeli biso badiaspora na biso bazongi yo okela mikili oke koannonce ke no bozonga mboka na bino ebongi bon sikoyo baye awa obengai bango ya okanga bango mais tu as fait une grande erreur tolongola baprésident ebele awa biso nde toza wana la démocratie c'est le peuple qui gagne c'est puisque tout signifie la démocratie c'est par le peuple pour le peuple mais oyo tozomona Chilombo donc ça la aventure mais l'heure que nous sommes c'est pas l'heure des aventures c'est pas l'heure de nous tromper babengai biso banaïf mais maintenant nous ne sommes pas des naïfs lelo nga nakokufa mpina ya na komba so nakufi bana na nga bakolanda komba wana ndenge toza boye toza destiné déjà na komba soki otiki badiaspora wana te faute de quoi nous allons descendre sur la rue et tokolakisa yo ke c'est pas toi qui a commencé ce pouvoir là po tomoni ozokende na batanzanie ozokolia basosiso na yo ozosekofongola mino tina zero na Kabila qui a tiré ce pays yokesala baengagement na corps secret buzoba melelo tomoni yango tokotika yo te yo lokola obeti otie libaya biso tobetise te tokolanda yo bana na biso mpo bamona bolamu na biso moko tolobi na yo libéré à 48 heures badiaspora wana tomona bango s'ils ont commis une erreur tia bango na justice basamba e bapara na bango bamonaka bana na bango e biso badiaspora Kinshasa tokutana na bango bayaka na basiège na biso oyo toyoka sango ya kotongisa mboka liekende liboso message na azali nango mpo napesa yo lokola yo olandi kaka Kabila ofongoli baprison ya aner biso mpe tokotika te Kabila atiki biso ata boza na ye me biso toza kaka na bino mibale tozolanda bino vous nous quittera bokotika biso tokotangisa mboka Martin Fayulu toza na nsima Martin Fayulu puisque ye nde le soldat du peuple tata na yo kuta lobala bena le soldat du peuple mais ye olandi Kabila mais toza na nsima na bino totala nyonso oyo bozosala lelo oyo olobaki ke ngai nakabwani na Kabila mais lelo eza na Kabila bimisa gouvernement totala te
ce que ça gouvernement ils ont raté pour nini puisque la poste nyonso eke kinga kati la poste nyonso eke kinga kati bien sûr on sala ndenge nini et biso tozolandela yo à la loupe puisque eza mboka na biso ka yango oyo mboka na biso bakoko toza bangolais te toza babrazzaville te biso tobotama toza barwandais te neti bakagame neti bakabila biso toza bana mboka soki nakufi bakokundanga na mabele aya na kinkole ou bien na métropole mais bino bosala n'importe quoi mais l'heure est arrivée oyo tokobengana yo lokola tobengana ye kabila besali nazali nango mpe yango wana esili vraiment nazokamwa tozoloba mboka qu'est-ce qu'on appelle village pays eloko tobengi mboka Congo eza mboka monene mais lelo Congo ekomi liboke bakomoka yango liboke mpe batie na moto na bapetit voisinage bapays oyo eza tout rof na biso ke no Rwanda Burundi Uganda babanda kosakana na Congo totiala koyeba histoire na bango te tant que j'étais à l'école nayebaki histoire ya Rwanda te Uganda te Tanzanie te mais lelo bamboka wana ekomi kosakana na biso pourquoi parce que ya l'arrivée à Kabila ya l'arrivée à Félix donc Tshilombo na Kabila bazwi mboka monene bake kokabola yango na kati ya mboka mike mpo babanda kosakana na biso tolongwa kuna sikoyo tokota na kati ya problème ya politique Tshilombo ayebi ate eloko moko te na politique toyebi mpe bande l'école na ye te toyebi niveau étude na ye te ayebi politique lelo akende asala na conférence nde Martin Fayulu azosala conférence na baétudiant akende asala na conférence ata moko ya 1 heure du temps na baétudiant toyoka Tshilombo aloba koloba nini ayebi ata politique te oyo eza entourage na kati ya mboka c'est un président pour les visites abanda okende osala bavisite na bapays mpo azwaka kaka oyo ya kolia na bambongo sorti toyebisi bino boye oyo biso toza koloba olobaki état de droit oyo peuple na biso aza libanda na mboka aza kokota na mboka aza libre ya kokota aza mwana mboka abotami awa mutolele ekundami awa ake koluka tanke Kabila azalaki na kati ya mboka position ezalaki te bana mboka bakomaki kokima kokende koluka lelo akei amoni te no tia prononcer état de droit l'état bazalaki état de droit bakomi ya kozonga bokomi osala bango bamaskara ya kokanga bango ya kosala bango enlèvement olobaki ke nonga nakangi biro ya ner pise ya ner ekangami mais lelo biro ya ner efongwami ekomi misu monoko nguma bozongi ndenge moko na Kabila auparavant Kabila azalaki likolo ye na se lelo bosali tournement bolanda liboso tobengaki FCC cash lelo ekomi boye ekomi lisusu union sacrée wana bokomi Kabila akomi na se azoloba na se yo ozobanda koloba likolo topesi yo temps toyebisaki bino Martin Fayulu alobaki le 6 avril suka na bino soki eloko na bino bosalaki ya gouvernement emonani te bozosuka le 6 avril nayebisi bino deux conditions topesi bino eza ya badiaspora bamonana avant le 6 avril gouvernement bima soki esalami te boyebaki no peuple azo revendiquer droit na ye bomema biso mpe na élection na biso tina 2023 tosala eloko tosengi na bino kaka élection na biso ezala transparente oyo ezokokende na kati na basango bozomema biso keno na makambo seni bomema biso mbutu na kati ya seni mbutu ezala te botuna peuple bolingi topesa bino nani mpo oyo akoki kokamba bino na seni botuna peuple nani akoki kokamba bino na seni peuple akopesa bino mutu akoki kokamba biso na seni tolingi te makambo na bino église songolo pakala tolingi yango te parce que nyonso to bino boza kosala eza maskara bozokosa biso tosengi na bino botuna peuple boleka na émission bopesa biso mutu akoki kokamba biso na seni peuple nous sommes d'accord et nous sommes aussi prêts baje oyo boza kosala ke no bobanda kosala balèvement bobanda boyana na ntango soki boza mobali ya tembe boya kokita na ntango tomona bino biso nazolobawa toza na place na biso na base na biso awa na base na biso na ntango boya kokita na ntango mobali ya tembe atinda nanu bato maloba tozoloba bango na kati ya ntango awa boya botelema awa biso tomona bino so boza mibali ya tembe Tshilombo sukisa bajeune na ye wana mema biso na élection bimisa badiaspora na biso bimisa nanu gouvernement ozomema gouvernement tina na mosika parce que oleba lelo ta ezalaki te oke na kati ya glissement mpo na élection ekosalama te boloba te keno oyo tolebisaki ta mpo na gouvernement boye na boye wana eza ambition na bino ya biso te ya biso ezake bimisa gouvernement avant le 6 avril
parce que c'est comme le 6 avril, le 7, na tongo, yezo mona moto zo bimela yo. Moto ko bimela le 7 avril. Otira Kabila avandaki soldat, akimi, atiki pouvoir, et bongo le civil. To sakana na yo yeba te presque o chayo. Presque o sakana na yo, yo ko yeba te ko mi. Oh papa. Ngai na uti ko zala na wenze. Motema na ngai nyonse ezalaka kaka awa. Soki na tie lokolo na antenne te na yoka neti na zana digi moko boye zo sala ngai. Il faut na sundola nanu musala o ngana zo sala na yako yoka likamo nini ezoleka na kati ya mboka oyo. Na telemi na ye. Na zo yoka banungu. O bakangi ba diaspora na biso. Diaspora ahuti wa. O ba diaspora ba uta kipoto. Baza awa batu ya aner bakanga bango koma. Nandenge nini? Bakanga bango bacha bango wapi? Oh na minito baza na kanchati. Bamona bapara na bango te. Motifo bakangela bango yebana te. Nani apesi permission ya kokanga ba diaspora? Bana o biso totina na mikili kuna. Totina bango po bakende koyekola. Bazo mayele baya kosopela baninga na bango batikala awa. Soki bayaki na mayele nini biso toyebite. Bango baya kokanga bango. Est-ce que aner azalaka lisusu? Aner azalaka lisusu? Nandanga nini utu ya aner azala na bureau ya kokanga ba diaspora na biso bayaki na mayele ya kokoka. Ba o batanga mingi. Ba o bayebi ba instruction. Soki likanisi nini bayaki na ngo baya koyebisa biso bango bakanga bango bacha bango na boloko bazala destination inconnue. Na lobi boy. Soki yo na mboka na yo bayebisaka yo ke tango zuki bokonzi kamba banjete mais biso na Congo bakambaka peuple njete bakambaka ngo te bimisa bana wana na malembe soki otia bango wapi bimisa bango na malembe biso bamama nde tozosala déclaration bino bokomi kobeta biso kosimba biso na nzoto libabe ezolanda bino mama aza nzambe ya ase basimbaka ye na nzoto te basingaka ye te biso totelema na samedi tokende kokitisa mamu na biso nani Christian ayebaki makambo wana me ye akoki kotinda basoda na ye baya kobeta biso lelo soda ntango azonyokama yo eloko nini ozopesa bango bana ya Kongo bazonyokama ozo banjete otia na nzela o soti moton banda mokili ebanda oyoka nanu kombo ya soti moton eloko nini osali oyo kombrie mboka oyo koneutralize mboka oyo bana balete bamela te yo moko na malembe kenda yebisa batu na yo ke batu wana kuna batomboki na bamama na batata bobimisa ba diaspora wana papa tokotambolaka ndenge tomesana eza neti momesano tala ngai genu nazwa sheke ya makasi kaka mpona kosala marche tokolemba te biso kombo na biso tia mutu bazenga tokolemba te ata wapi tokokende tozobanga eloko te oyo kobimisela biso milangi otondisi mboka ekufi oyo kobimisela biso bayenzulukable biso tozalaki olata te na gouvernement na yo eloko nini ya malamu osali eloko nini ya malamu osali biso toza baposa ya changement oyo tozalaki ozela eza te yo nde zo décision bimisa bato oyo mpo biso tolingi lisusu te babuzoba wana eleka ndelo badiaspora wana bawutaki mpona basolola na le président Eli Martin Fayulu apres na nsima ya kolandela badiaspora wana tomoni baleve bango yango tozoloba boye ye mese Félix lokwa akangi badiaspora wana badiaspora wana bapoisonne bango te basala bango eloko moko te soki bameki kopoisonne badiaspora na biso ye mese Félix ameka kolekana na tiangu te mpo soki abimisi bango te biso
tokobilemba te tokosala bamarche mpo na bango. En plus tokomi komona basango bakomi corrompu basango mpona batelemela élection ya 2023 soki kaka bango bameki kosala baje mpona élection ya 2023 biso peuple tolobi na Félix akominyata bibembe na biso pe en plus soki omeki kosala baje élection ya 2023 ete ezala ticherie tokosala nini tokosala bamarche en plus topesi 48 heures so badiaspora na biso wana bameki obima te bakoyoka tokobomana pa en plus mese Félix akonyata bibembe na biso awa na Tchangu oyo eza Tchangu peuple nde moto avotaka peuple nde biso toboma barwandais Kabila yebi ke Tchangu baboma bato ebele soki asakani badiaspora na biso na babimi te awa biso na nzela na poinsa tokolemba bamarche akolemba biso yoso mona bobomi bamisu baozonga biso nde eza boye so mese Félix asali baje na badiaspora na biso akosambwa en plus bokonzi wana ye aza nango moto avotaki aza te eza bokonzi ya bato ya Eli Martin Fayulu Madidi. Bon message ya liboso mpona mboka etambola te ndenge esengelaki etambola tomoni bato aleka oyo baseri bazala na Kasavu Mobutu Kabila père mpe Kabila fils Kagame bon toyokoma na Félix tomoni eloko moko malunga azosala meza te donc mboka eza desordre mboka eza na osalité mboka ekomi mpasi koleka te 18 ya Kabila donc mboka ekomi mpasi ya koleka kutu oke baseri bato bakonzaka na ndenge basengelaka mboka ezalaki bongo te donc mboka ebebi kobeba donc plus ke oyo kutuka ezalaki oyo ekomi na ta oyo donc ekomi mabe makasi osi koleka awa tokomona awa bango alobaki ke état de droit mpe en plus bakokende libanda ya mboka babangi bakui bakobeka bango bakosonga Kinshasa te ke mutu nyonso oyo aposa kosonga na mboka na ye azonga mutu akomonaka te lokola apesi priorité ke mutu azonga tikanga nazonga na mboka nanga akoya awa bakangi ye seke inutile ke balaka na mboka na bango seke bafondaka kuna mpo soki bazoya awa bakokanga bango ye Félix oyo tilo mobidon ye afina bakabila oyo asala te mona bakake oyo elingi basala yo te kosala moninga te ye afina Kabila kaka bato na ye bafina Kabila totambola marche ebele mpona Kabila wana Kabila kende lelo Kabila kei tobuleke Kabila kei nzote molimo poso kei me molimo esenini esikali Félix amosaka na bato akoma luka te apakola dongo na nzoto mpe akoma poso ya ngola mpo tosimba Krista te aza na ta wana te tokotikela ta moke te mpona bandeko na biso ba diaspora oyo akangi abimisa bango mpo Alex bota na justice basamba bayeba oyo nini basali nini basali bayeba eloko moko te mpe bafamille na bango place bakei bayebi te mpe bato na bango bapiso peuple place bakei bayebi te tomona kamere ekuta ayiba mbongo likambo soni basambisa ye Félix wana tomona bato oyo bayebakanga oyo batika bango bongo bande badiaspora basala eloko nini oyo akangi bango yango balike babilo aner eza lisusu te mais aner ezoni plus ke koleka Kabila na banzela biso bapeuple oyo oyo kotambola toma banga chaque jour policier akona kokanga chaque jour policier akangaka awa lobi soki soit disant ya nini couvre-feu soki couvre-feu basali tomonaka na prince soki opesi 500 francs kamio eleki mais moto toleka na ye so ntina ya couvre-feu ngo pesa tozoyi batina na yango te donc c'est que Félix alingi akanga biso bafaso nyonso mpo tosouffrir mpo yesali asepela kende na limete asomi soki 65 parcelles akomisi limete pays na ye ye mpe yeba te soki akozwa limete biso tokozwa Tchangu na manjili wana aodinda na manjili wana akotola te kobuka kutu te poso kobuki babamba mokutu ndenge ayaka na cortège na akodinda na manjili bayaka Tchangu atuna Kabila na fe manda na ye akomaka ndenge nini Kabila akomaka ndenge nini atuna ye bamontagne na ekaka awa batuta oyo basala baaccident ye mo Kabila na ala pascal awa nini amonaka kuna soki ye Félix aye na idée ya union sacré lokola ye bazobenga ye Fati Beton Kabila maçon te ye Fati Beton Kabila maçon mpo ye na beton Kabila balusi akule lokola ye nini ke azala beton ayeke ye bulldozer azali aigle supérieur azomona nyonso akeba abimisa bandeko na biso ya diaspora oyo bayaki na idée ya kotonga mboka oyo mpo esali ekende liboso ye atamboli soki combien de voyage esali
ese mutu moko déjà ye betonga mutu aya te mais bato bamoni ke idée ya Martin Fayulu lokola kezali azali papa oyo ke alingi pepe mboka ezala malamu Kongo ebonga ye Félix alingi yango te akei na union sacré tomona FCC bis akei na union sanité FCC bis so oyo alingi finalement to comprendre te bato bazwi na idée betonga ye azolinga bango te alibere bango soki alingi marche esalamaka chaque jour te lokola Kabila yebisaka eke Congolais eza faible Congolais alingi masanga Congolais alingi ambiance ke akokipe te soki ofongoli babar soki osali boye akokipe te asala oyo akomona kosala mais ayeba mandat esilaka combien de années asikali nango oyo toza na 2021 encore combien des années acomprendre idéologie ya papa na ye ayekelaka idéologie oyo ke akelisa ya mutu tout droit mais lokola ye aye na idéologie ya kabiliste mpo anyokola biso na faso ya lingeli asala ntina suka na ye mpe akoyeba ntina na yango ezali lokola Kabila etaliso eke distraction congolais eza masanga akokomprendre mutu nyonso amelaka te mutu nyonso azalaka na kursi te mutu nyonso azalaka kizeni te mpe mutu nyonso azalaka aveugle te ke po voyant asimba biso alibere badiaspora na biso babima basala idée na bango bayaki na yango asambisa bango soki amoni ke bakobima mbala moko te asambisa bango mpe apermettre bafamille na bango bakenda kotala bango mais ye akondamne bango esika bazali bayebani te mpe sutre bango eyebani te baza mibale babima basala idéologie oyo bali na yango ya Martin Fayulu soki alingi kini ekota ke prince oyo Kabila etikela etumbama te so de mito na ye ebukana te akoyeba na idéologie ya congolais mpe na idéologie ya bana lamuka totalisa idéologie ndenge ezaleli mais tokosouetele manjile akocola moto soki nake na aéroport azwaka avion na ndelo ekite tina baba njila soki na ata kuta avion ngo tokopanza ngo likolo kuna akoyeba te bana kini mpe bacongolais baza bacongolais ya kasavubu te baza ya mobutu te baza bacongolais oyo tolelo biso nyonso tofongoli miso ya biso mpona kotala mabe malamu abongisa oyo toeza mpo badiaspora babima aluka solution mpe kimia malamu ekota soki alingi ke tokufa te tokosila te ye soki akufi ekozala ye moko mais lamuka eza ebele oyo otika na libela na libela aluka solution yango oyo tolobi soki yako na idéologie papa na ye Tshisekedi le père soki okola na idéologie papa na ye tanto moke sava mais soki okola na idéologie ya Kabila na se ya Kabila ye azali lokola nini kado kambi ya enveloppe akontinue akoyeba oyo ezali suka na ye atika badiaspora basala misala na bango bayelaki idéologie na bango bakontinue yango aluka kimia ata akomi ngolo tokokanga yango selu tokobangela oko te ata pakoli dongo tokotikela yaka siagoni te ya biso bakakosala mpona biso aluka kimia ekota kati na bato toza na méchant soki oli tolia ata kamera ndiko panza yango na kambe toza na yango bokontinue te azala mutu oyo ke lokola azalaki nano eloko moko te lokola ina eloko te akomi na eloko asepela mais ayeba kanda ya nzambe ezalaka te mpo nzambe eza mawa mais biso bato nzambe akeli toza na kanda moko ata yo otomi journaliste akokanga na lelo pene po oyo ezata tilo moko akubili pene awa na obanga te mais ayeba tokolema marche te tokolemba te toza na ye ntina suka 48 heures aluka solution soki aluki solution mpo badiaspora te papa kaka mike toza na yango akoye oyo chasseur ese okoya kasa bi oyebi yango boyebi yango te seke sekele chasseur oyo ezanga moko mais ayeba yango yelo bakoluka tokolemba yeke ntina suka tokobunda na ye elongo tokokufa na ye oyo esalaka Kabila omoni tunu na ye oyo esala Kabila afuna Kabila rwandais papa na ye abebike Kabila eza rwandais bolene ete na lelo ke bokomi kolena Kabila bokomi komena na Kabila siko finalement idéologie ekotambola ndenge nini solution ezala mpo badiaspora bakangaki balibere bana bato na ide na bango bayena yango batala nini bakosala soki eza ya mabe wana malamu bali koboya mais soki eza ya malamu bapesa bango nzela babombi eza yako babombi sona pesi oyo bakufi mbala moko okokoye mpona beta ono elekami ozango naza signateur tokokufa na kikombatant mpe na regigence na biso mpo toza baaigle solution kini ezala mamutu ezala malamu mpo sino mpe te papa ata baministre ngo balekaka bakoyeba source yango mpe bakoyeba ntina na yango ça va merci papa